Zoumel 1000 ezope kisabiso makambo. Soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya suki za suki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien goya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi ba makapo na Kabila, ba bambela kae makambo pe mingi. Papa Bokamba l'alité, Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Mazali Koukengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya baini ya Congo, oh na landa te, ba disco ya lokuta ya ba opposant, Mama Kalamba et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi, Zoumel ebimisa lokuta ya Ngwanda Poasa, Zoumel ebimisa Terminator Poasa, Roger Lungala Kota retraite. Zoumel 1000. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo ezali bongo mokolo oyo toyambi bongo Monsieur Pierre Maziza oyo aye amemeli biso sujet oyo amemeli biso na oitali bongo masolo ya mboka oyo aye tobeta na kati na mokolo mwa lelo. Yango wana yambo te tokoka koyeba eloko nini oyo Monsieur Pierre Maziza amemeli biso na kati na masolo na ye ya butu ya lelo. Tout d'abord, tobaluki nanu epai ya bandeko bazali na kati na forum. Tobaluki bongo epai ya Monsieur Profa de Profa. Monsieur Profa de Profa, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Merci Papa Roger. Merci na mokolo ya lelo susu tokutani. Papa Maziza ayeli biso susu sujet oyo todebataka na zomisi matondi mingi na maison na Zoumel 1000 na ba kadi nyonso ya Zoumel 1000, Papa Roger, mama na mama bon na batna tuka après na pesi na bandeko tosangani toyoka ndenge oyo Papa Maziza koloba bongo soki mitune ezali totuna merci. Merci, Monsieur Profa de Profa. Monsieur Denis Kakuka, tobaluki pe pai na yo. Monsieur Denis Kakuka, merci mingi pour la présence na yo. Na kat na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000. To pe si yo bambote ya mingi. Esika ozwami. Merci mingi Papa Roger. Bote na yo mokope.
pe mbote na mama Rosalie pe na papa Botamba, pe mbote na ndeko profa wa profa, pe mbote na ndeko Maziza oyo amemeli biso lisolo ya pokwa lelo, pe mbote na balandi na biso oyo bazali na kati ya boîte. Merci papa Roger na nzomisilo maloba. Merci. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, on attend que Baluki Bongo et pas invité na biso ya butu ya lelo, monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci à Mingi Nandenge au pensé lisusu koya pona komemela ba Congolais sujet oyo obongseli bango na butu ya lelo. Kasi ya mbote tokoka koyoka masolo oyo yo omemeli biso na butu ya lelo. Tout d'abord, équipe Mobimba ya Radio Zumel 1000 to PCO bambote ya Mingi esika ozone. Merci papa Roger Ngape Lokola na PCO moko mbote, papa Jacques mbote, maman Rosalie mbote, ndeko profa de profa mbote, ndeko Denis Kakoka, pe balandi nyoso ya Radio Zumel 1000 na pesi bango mbote pe na tombeli bango kimia na mabota na bango. Merci papa Roger Nazon Selio Maloba. Merci monsieur Pierre Maziza. Alors na tango pe to baluke pa ya bandeko bazali kuna kote ya boîte bazali kolanda biso. To pesi bino ba merci ya mingi bandeko na ndenge bozuita na bino pona koya koyoka eloko nini oyo monsieur Pierre Maziza abongseli bino na butu ya lelo. Pe na tango oyo to sengi na bino lisusu ba merci ya mingi pona mituna oyo bokozala na yango pe ekozanga te biano bokozwa na bato oyo bokotuna mituna na bino pe esengo mingi po ete tokoka koyoka ndeko na biso monsieur Pierre Maziza oyo amemeli biso masolo ya butu ya lelo na nyonso akoloba. Alors monsieur Pierre Maziza sikoyo tobaluki pai na yo na bandi ete yo nde moto memeli biso masolo na butu ya lelo bandeko to ba auditeur bazali na posa bayeba eloko nini penza oyo yo obongiseli bango na butu ya lelo yango na tokosenga na yo zwata na yo loba oyo zali na yango pe na sima soko silisi tokozanga te kopesa pe bandeko oyo bakozala na mituna pona kotuna yo to ba point de vue ya kopesa pe na sima na yango tokokoba na masolo na biso ti tokokende bongo ti na suka na tango oyo malobezali pe na yo monsieur Pierre Maziza s'il vous plaît. Merci papa Roger nakanisi lisolo ya pokwa ya lelo tokoki kolobela na baninga tosala réflexion sur makambo oyo ezokoleka pona composition oyo ya sensa oyo lelo ezali sujet ya actualité pe masolo mususu lokola bakangemi oyo babandaki kocha Mobulu na Kinshasa tokolobela yango tokosala ba réflexion elongo na baninga pe na balandi na biso ya Radio Zumel 1000 to réfléchir nanu parce que mboka na biso tokoki kotikela kaka ba politicien te bakanisa pona biso nyonso basala na mboka na biso oyo bango balingi sans que biso moko tozala pe na mwa liloba ya kopesa na kati ya makambo wana. Pona nini na lobi ndenge wana parce que lelo nakanisi ba politicien bamonaka biso lokola bazoba na bango ke basala oyo bango balingi ke peuple aloba eloko te bango nde baleki biso nyonso na mayele et que biso nde toza bazoba na bango. Nakanisi na sensa biso tolobela ki yango ba structure wana d'abord ndenge tolobaki ke structure oyo ya sensa ezokomona na neti dédoublement ya ba institution oyo ezali coexister déjà. Malgré tout ba politicien ba arriver kaka que il faut structure wana esalema. Mais lelo structure wana esalemi bango kaka ba politicien ba komi ko contester. Mais biso nyonso toyebi ke ba politicien na biso lelo okoki komona bango elongo na bilili lobi bokoyoka bakabwani. Totala
ndenge ba parti politique na biso ekomi kili nakanisi nombre oyo ya ba parti politique oyo eza na mboka na biso ata ba mboka oyo balobaka ezali peuple koleka ya biso oyo ekoma na population ya ba 1 milliard 2 milliard bazona no nombre ya ba parti politique oyo biso tozana yango te biso ba parti politique ekoma na 500 koleka même 500 wana mais soki otali malamu parlement ezali na 500 sièges ya ba député donc déjà nombre ya ba parti politique eleki pour tout nombre ya ba sièges na parlement na biso eloko ya liboso ya mindondo yango wana donc tokoki kopesa confiance nyonso na ba parti politique te tokoki kopesa bango confiance te parce que bango ebonga na senisa ezali ya kokabola majorité na bureau ya senisa bazali na kota na bango opposition oyo bazalaki na cité ya Union africaine bazali na kota na bango rassemblement bazali na kota na bango mais soki to baluki peka na ngambu ya rassemblement wana rassemblement yango banda makambo bandaki ezalaki moko lelo ekomi mibale donc na mibale wana peut-être ekokoma misatu mais toyebite tokosuka wapi lelo mutu moko te apesaka asalaka confiance na mutu mususu soki ye azwi esika wana te tozali komona ba oyo bazalaki elongo lelo bakabwani kaka likolo ya kowela pouvoir mais baowela pouvoir yango olie bakanisa pe peuple bango balingi kaka ke bazwa ba décision nyonso kaka bango moko lelo toluba kaka na ba accord na bango baboya référendum mais kaka na munoko na bango nous parlons au nom du peuple à lobi boy le peuple décide par voie référendaire le peuple décide par voie ya ba élection mais bango eloko wana balingi yango te mais balingi kaka koloba na kombo ya peuple lelo tozolobela yango pona nini parce que trop c'est trop biloko wana nyonso yango nde ezoko retarder ba élection soki bango baza na courage ya koloba yango te biso toloba parce que eloko ya muke bango bakobenda ngo oyo ekokaki kosalema na mokolo moko ekoma mikolo zomi po bazwa solution na makanisi oyo ya ngai oyo nga nalingi ke lelo ngai na bino to partager batika oyo baponi na mutu ya komite wana ya sensa batika asala musala bango ba juger ye na ba résultat ke ba juger kaka mutu bien avant ndenge wana parce que lelo toyebi rassemblement et kabwa mais un rassemblement moko elingi kutu kosentir makambu ya ba choix wana te ba décida kaka politique ya siège vide mais sikoyo mboka na biso to sala nini mboka na biso pe to vanda to zela kaka bango to se soumettre na ba humeur na bango ou to zala mboka et avancer poto monaki politique wana oyo ezali na IDPS eza politique moko ya mabe na 2006 soki ba oyo mususu bazwaki décision te ya kokene na ba élection nde lelo tozali tozoko marquer le pas nde tovanda esika moko progrès ezate
au lieu que moka et avancé. Lelo pe bango bazalaka na choix na bango. Mais lelo choix oyo bango bazalaka na yango. Ba oyo bango bazoko boya. Bango pe donc bango pe bakokota na lobande wana entre guillemets en rébellion contre bango. Donc eloko moko eko changer eko zalate mboka na biso makambo ezali wana situation économique ezokoma mobulu pe pasi likolo ya batu ya politique ezokoma mobulu likolo ya batu ya politique parce que lelo batu nyonso bakoma koloba au climat des affaires le climat des affaires ekoki kozala na yango mutu lelo akoma na doute ya koya ko investir na Congo parce que on s'attend toujours na ba trouble et puis bango les hommes politiques lelo ba homme d'affaires toza ngambo ba homme politique ngambo ba homme d'affaires. Quel est cet homme d'affaires oyo akolinga ko investir na mboka oyo lelo okoyoka ville morte lobby oyoki grève mutu moko te parce que ce climat là un jour de ville morte ezali ba manque à gagner munene oyo mutu ya ba faire akolinga te. Les affaires ont horreur, il y a ba bot, donc ba bruit ya ba bot et là qu'ici que les affaires et lingaka kimia, les affaires aiment la paix. Tout ça les lots ce qui to ya dollar et comme ce qui na ba 1600 ou 1700. Mais les hommes d'affaires ba hommes politiques programment des journées ville morte, des journées de troubles. Pourquoi bango bakoki kokanisa na peuple te? Baction wana basala yango bambula boni. Est-ce que résultat nini e apportaka? Pour lelo ekoma que solution ezali wana. Solution ezali wana te. Au contraire, yangonde ezoko empiré situation oyo tozali na yango. Papa Roger tokoki kolobela makambo ya ba oyo politique te sans que to aborder pe muke sujet oyo ya actualité. Parce que likambwana biso tolobela ka yango awa nakanisi pe ndeko Ignace soki alandi biso ndenge tokebisaki bato ya gouvernement tolobi bokeba baka mwena sapuana koya kobima na Kinshasa bokeba na mouvement oyo ya bawewa bokeba na mouvement oyo ya bawewa oyo ezali na Kinshasa parce que batu soki lelo batu ebele bazoko comprendre te ona nini nzoto ya kondo papa Etienne Tshisekedi ezongi nanu na Kinshasa te eloko nini ezoko freiner mais c'est parce que basipson ezalaki déjà lelo tozo kene na mois de juillet lelo toza na suka ya mois de juillet mais soki bazoko loba batu mususu parmi fauteurs de troubles au ya Kinshasa bazo lukabango déjà depuis le mois de mai. Mais bokanisa. Est-ce que politique wana soki batu wana batie bango nano hors d'état de nullité? Est-ce que bakoki ko autoriser kaka makambo à côté ya batu wana qui attendait seulement l'élément déclencheur? Et puis élément déclencheur wana et s'il coûte donc bazoko linga ko profiter na ba occasion muté selon la logique des choses. Ce qui totali malam Monsieur Félix Tshisekedi est
résident à Limete azangi ataki kuku onenge tolobaka na changu wana azana kikuku te azana adresse te azoko luka ko provoquer mouvement ya masse na changu o akende ko se faire enrôler na changu yezo kende ko se faire enrôler na changu wana na adresse nini na adresse nini yeko mutu Limete ezali na Moamba bandeko boso sola même désordre oyo tata na ye oyo lelo nzambe abengi ye alingati asala ye ko résident na Limete o nazo kende ko voter na changu mais na changu wana barola ye na changu te kombo na ye ekomona na te bakokoche ye ndenge nini ke mutu oyo a voté alors qu'il n'est pas sur la liste ya changu mais lelo anormali ezali wana ezali ke Félix soki tolandi malam il est enregistré na commune ya Limete na adresse mais il va chercher à voter na changu. Qu'est-ce que ça cache? Ezoko caché nini po mokolo ya vote ye alongwa wana na ngulupa ya batu bana Limete po akene ko voter na changu alors que vote eza eloko ya proximité esika yo ovandi esika yo ko voter zwana nous peut exemple que mutu azalaka nakananga ye akene komi komisa ke akene ko voter na Mbujimai. Est-ce que bozo komona ngo normal? Donc babilo kwana nyonso papa Roger ezali kolakisa situation oyo tozana yango lelo que les gens, les hommes politiques balingi vraiment que ba élection wana et les kanaki miate. Mais ceux qui déjà bazo kolakisa ba signe wana, ceux qui bazo kolakisa ba signe wana, ndenge nini économie ya mboka na biso et avancé. Biso tolobaki ya ngope awa. Tolobi que la situation actuelle c'est sur base ya ba homme politique. Ba homme politique ne bazo ko sala flambé ya trop ya devise oyo et comme lelo. Spéculation wana. Les hommes d'affaires mutu na mutu akolinga azala na mbongo na ye na valeur refuge oyo azali na ba minere mingi oyo lelo soki gouvernement azokende ko négocier que mutu na mutu na ndenge ba yokana ba contrat na bango que ba homme d'affaires wana qui le retourne le 40% dans le pays. Il y a valeur, il y a marchandise oyo ezokobima dans le pays. Mais bozwana numba oyo bazali na mwa ba misala ya mike par exemple il y a diamant, par exemple il y a eloko mususu. Basali nini? Ba yebi kaka ke a lokola devise soki eningani ndengwana ba mususu ba garder wa mbongo na bango. Ba mususu bazape na bakoli na bango, que ça soit ya or, que ça soit ya nini, kundi yango. Oyo likamunga na zoloba, ezali vérité, parce que parfois, mingi entre biso, ba travailla na ba domaine wana ba yebi, que lelo, na mabele ya Kinshasa wana, na bakati ya ba lopango ya batu, ba mususu bakundi bakoli, il y a 2 millions, il y a 3 millions, il y a 4 millions, il y a 5 millions. Mais ce qui est au la totale, beaucoup de monde a kaka
vous voyez pour comprendre que pourquoi économie na biso, pourquoi la devise est commis passi na Kinshasa. Mais nyonso wana eloko tosengaka na gouvernement, eloko tosengaka na batu ya politique, ezali plus kimia na mboka. Parce que le prix de devises, Congo, tourisme ezalaka zéro. Les touristes sont nos compatriotes qui sont à l'étranger. Il faut pas créer les bangope climat ya kitoko soki bazo ya. Ba créer pe accueil ya malonga. Parce que lelo toloba soki 1000 Congolais oyo ya diaspora en moyenne nazwa kaka moyenne ya muke que 1000 Congolais ya diaspora baye vacances na Kinshasa mutuna 1000 euros 1000 pas na poche baye na Kinshasa déjà 1 million et koti 1 million et koti mbongo et outi libanda yangonde na lobaka ndenge bamindele balobaka na lopoto qu'on soigne la diaspora aux petits oignons, pas soigner, pas accueillir ezala ya kitoko pour la diaspora, pas favoriser pe eloko wana ezalaka apport ya économie ezala kaka mbongo oyo ezana kati ya mboka te, c'est plus apport extérieur, investissement nazui kaka moyenne wana pour vous montrer un peu. Mais ba Congolais oyo bayaka wana mutu na mutu pour lelo, on ne peut pas se cacher que une personne a coquille pour voyager avec un montant ne dépassant pas par exemple 10 000. Au-delà il y a 10 000, il faut un mois acrobatie pour ekota na mboka. Mais mbongo wana soki mutaza na mabisala na yewana ezo ko apporter un plus na économie ya mboka na biso. Yango de tozo senga na bakonzi que ba accueil ya ba Congolais même na niveau ya ba ambassade na biso qu'on arrête cette complication. Congolais oyo azwa a se naturaliser na ba mboka ya libanda que va compliquer était pour avoir visa. Bon, la vérification est nécessaire, mais complication est à la tête. Qu'on le mette à l'aise de façon que Moutazu visa aïe na moka parce que un plus ezali pour soutenir l'économie à moka na biso. Ba complication oyo na niveau ya ba douane tolobela yango. Tolobela yango eleki trop ba Congolais ba komi pe fatigué économie ya moka mobimba et se bazaka kaka na recette ya douane ezali mawa mingi et se bazaka kaka na recette ya douane yango wana ba futi ba député wana ba kamati yango batie na mabenga na bango baye kolia yango, ils viennent consommer ici à l'étranger. Donc musala ya diaspora ezali kokota mai. Donc ce que fait la diaspora yango nde ba député bazo kobimisa. Aba bazana vacances parlementaires. Posez-vous la question bino bozali bakonzi ya moka. Posez-vous la question combien sont à l'extérieur ya moka. Pamususu akoya kolongola linu awa donc makambuana alors que la Kinshasa na kanisi il ne manque pas de dentistes. Même pas député oyo député nyonso akoma comme si il était un élu de Kinshasa pendant l'activité parlementaire. Il est chez lui et que ceux qui ont eu vacances à l'Obia, je vois
nakutanaka na ba électeur na ngai awa nazwi vacances nakende kaka mikili ya poto alors que il est élu ya province. Il est élu ya province. Akei nanu esika baponaki ye te. Mais mbangu na bango libanda. Mbangu na bango libanda. Libanda wana mabenga ya kotunda. Baye kolia yango awa libanda. Mais yango nde tozomona que na niveau ya ba homme politique, ils ne veulent pas les élections pour avantage wana ezala maintenir ba prolongation oyo bango bazoko loba. Kabila veut se maintenir au pouvoir, bazoko accuser kaka Kabila, mais la réalité est autre chose que bango nyonso, de peur que oyo la statistique ezoko lakisa que 20% seulement sont encore réélus, qui reviennent na élection yassima. Donc, peur wana, ezoko sala que bango nyonso, ils veulent se maintenir sans que va consulter peuple. Et la preuve en est, va bloquer na bakor na bango au référendum et ça les maté. Mais ils parlent au nom du peuple. Bazoko parler au nom du peuple. Mais peuple yango ezali bangote. Peuple yango ezali nde population ya mboka Congo. Oyo bamsusu bazali na Kinshasa te, bazali pe na ba province. Mais oyo ba député bazoko kende kotala bangote. Bazoko kende kotala bangote. Donc voilà un peu Papa Roger par homme politique na biso. Oyo biso to lingaka que bazala va défendre le peuple, ils sont là pour na ba ventre na bango, mabumu na bango moko. Intérêt à peuple ezoko yande au dernier plan. Ezoko ya au dernier plan. Kala kaka ba manœuvre oyo bango bazosala. Lelo kamwina sampu ezalaki na Kasai eza chef coutumier wana ayokani na gouvernement mais bazoko ya kobima lisusu na Kinshasa. Okay. Promesse oyo bango bakamwina sapo basalaki balobi soki boyoki ke to komi Kinshasa bokomona yango nde tozokomona évasion ya ba prison koboma batou et finalement Kinshasa insécurité et koti makazi. Kinshasa insécurité et koti makazi. Ba oyo bazoko tinda bango, ils se défendent toujours en disant ah biso na IDPS tozali parti moko ya non violent. To appliquer ka violence té. Mais quand on promet des actions, biso to ko banda action. Action nini oyo mutu akoki kosala ezanga force. Alors que Bakso na bango oyo déjà basi basala éprouvant na mukili mobimba qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu des destructions. Non violence yango bisona bino, essayons de réfléchir c'est quoi kotumba bandaku kobuka ba station koboma ba policier yango nde non violence. Voilà Papa Roger et longo na baninga oyo toza na bango lelo to essayer de réfléchir concernant makambo wana. Pour moi la scène ça qu'on laisse travailler, qu'on arrête de nous distraire ba oyo bango ba konyoana bazali ba congolais batika bango basala misala ba oyo bazoko boya la tina nini en contestant poste oyo tokoki kolobake etali penza bangote soki etali groupement politique moko batika batuana parce que on intervient sur tout le monde na Congo ndenge ezalaka mutu ya opposition akoya kopona chef ya majorité mutu ya majorité akoya kopona au lieu ya ko constater akoya kopona mokonzi ya opposition. Voilà Papa Roger pour l'instant na suki wana
tozela mbamituna pe na ba intervention ya baninga poto avancer na masolo ya pokwa ya lelo. Merci Papa Roger Nazonselio Malo. Merci, monsieur Pierre Maziza. En attendant, tozali kosenga na bande kokote à boîte bobongisa déjà ba mituna na bino. Topesi bongo maloba epai ya monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît. Oui, merci mingi Papa Roger na kopesanga maloba. Na nandi ndeko Maziza na bokebi nyonso. Mayematali sensa. Omoni ke a soulevé makambo ebele. Po matali sensa ozomona ke bango moko ba homme politique balingi ko compliquer makambo mingi. Po nalandaki nazala nanga kaka polele nalandaki kameri alobaki boy baboyi révision constitutionnelle baboyi référendum mais na sensa wana oyo bango bacréer il faut bapesa yango soubassement juridique soki basali bapesa yango soubassement juridique te ekotravailler ndenge nini po bapesa bango baprerogative na bango il faut esala nini bakotisa yango na kati ya constitution parce que seni ezali constitutionnel mais na bango bazoloba batouche kuna te wana nyonso tu kaka mpona kotia mobulu na motu ya bato mpe konuka blocage ya maponami parce que na bango idée na motu na bango ndenge ndeko Maziza awuti koloba na motu na bango ezali boye au fur et à mesure tozo kopesa bapréalable bakonzi bakosala didi bakokabolela biso bagato kaka mike biso nyonso tu mike. En attendant, le niveau population va souffrir. Pour eux, et là, ils ont continué à bango kaka intérêt à mabumuna bango. Parce que na bango principe comment na ba homme politique congolais pour mieux l'opposition il y a pour compliquer le gouvernement pour aux postes au bimisi ba trouble yango na Papa Roger naza mais na bimisaka terme oyo naza ko loba mingi na lobaka pe mingi le marche-pied. Cela veut dire que l'homme politique pour accéder au pouvoir a marché sur par exemple le cadavre de Congolais à du poste. Parce que ils ont toujours tout na bango ils ont toujours que on soit dans du mandoki au du poste ou au BBC trouble au du poste. Yango no mona ke même na niveau ya est kuna ekoma mutu na mutu azu mandoki alobi ye kuna na zamba za soki colonel alobi soki na lingi bolingi na tika mandoki il faut na kota na armée au na même grade que colonel mamutu na mutu vite ayekoli azane même pas universitaire rien du tout. Ces gens-là, il y a un peu homme politique, il
oyo akopie oyo oyo akopie oyo na ntango bango bakendaki na makambo ya Sun City balobaki plus question de ça yo mpo accéder na pouvoir lekana na maponami même oyo makambo matali sensa nalobaki turo kuna sensa c'est ezali baposte élective elakisi ke yo mpo ozala ozala na commission par exemple oyo ya kocontrôler gouvernement na makambo matali élection ezali baposte élective il faut ozala membre il faut être parlementaire yango nga aza banda kala nalobaki te pourquoi ne pas constituer commission wana na kati ya parlement parce que lelo ekomi par dédoublement il y a institution de contrôle mpona nini parce que il faut caser quand même tous les hommes politiques mutu na mutu azwa part na ye ya gâteau ça ne va pas ekotinda nini ezokopesa leson mabe leson mabe wana ekomi nini bamemi yango jusque na niveau bamilitant na bango bamilitant bakomi trop violent yango wana toza koloba makambo ya kamwana sa toloba ngo kala parce que na moment oyo wana tolobaki yango bokeba na Kinshasa fin de fait ekomaki nini baza koutilize bawewa le même wewa bazokokende kolanse bacocktail molotov na kati ya bis bondé de monde mais c'est criminel bango bakosala yango fin de fait ekobaluka eza complot eza gouvernement aza kosala bamascarade mais bato biso nyonso to papa roger na bandeko biso bamona batémoignage oyo batayi dépense baza kopesa onga nga naza kokumba moto ye akamati cocktail molotov abwaki na kati ya bis et tout ça et ce qui fait mal bato bapesaka mitindo wana bakangamaka te parce que ce sont les hommes politiques basacrifiaka kaka bamilitant na bango batondi na baprison mais les hommes politiques bango bazokozwa baposte wapi sérieux ozomona ke ekomi dérive moko cela veut dire que mentalité ya bahomme politique congolais tolobaka kaka ke il faut basukola yango na eau de javel po bacerveau na bango ebandi kopola baza na makanisi te ke ya bomoto na bango il trouve que c'est normal moto akufi ou bien peuple azokufa na nzala bourre il s'en fout di balobi kaka biso kaka mabumu na biso babenganga mopreso et en plus de ça na makambo matali d'élection papa Roger bandeko na ngai depuis kala na lobaki ke
bango même papa Tshisekedi de son vivant en 2006 aboyaka kokende na mapona mipona nini parce que na bango les hommes politiques soki basali dialogue bazwi résolution au lieu de le mettre en pratique mosusu baloba tobwaki yango mais na moment oyo bakendeki mpona kosala constitution ya mboka na biso ezalaki te ils étaient accompagnés par le comité international apesaki bango baconseil bokende eloko ya liboso instaurer instaurer administration partout bokende na recensement papa Tshisekedi alobaki comme recensement bozali recensement te ngao na okende na élection te aboyaki mais l'air boshab baye kozwa comme ministre de l'Intérieur abimisi yango sur le plateau alobi non il passe à la recensement parce que à partir ya recensement wana oyo nga naza kolobaki les hommes politiques bazokosala bazokozwa makambo ya baélection olie basala autoroute likolo ya mabele ya bien bango bazokosala likolo ya binchakochako bakotia goudron kaka likolo ya binchakochako alele bakoloba anava bakei badidi piu bazongi na point de départ yango oyo tozokovivre yango lelo parce que ma base vraiment solide exacte parce que lelo oyo toloba kaka naloba nanga kaka ouvertement même tokei na baélection na kaka enrôlement kaka basali loi ya répartition de sièges na maponami oyo ekoya lisusu tokozongela lisusu na point de départ bakoyokela mboka mawa te et en plus de ça na banombre ya baparti politique oyo ezali na mboka na biso il faut voir logistique nini oyo ekosenga bambongo boni ekobima do baurne ekozala même papier oyo kutu ya vote bamama oyo bayebi na bango kotanga te akokende atandi yango na il faut kofongola otandi yango neti liputa na mabele peut-être ekozala na 50 pages otandi yango na mabele mboka mobimba ye o papa Roger azoloba eza vérité mboka mobimba kotonda bapapier ya baélection ekozala pai partout parce que ndenge bakodispatche yango mais ekosenga il faut après banini wana il faut détruire sinon te ekopolluer mais babato boni babavio boni ekobanosala barotative barotation bambongo kokopima ebele mais banani bazokoprovoke yango ce sont les hommes politiques en créant multitude ya baparti politique avec 500 plus de 500 partis politiques ekomema biso wapi tout y a confusion comment est-ce que yo mutu se retrouver entre 500 partis politiques ils se contredisent entre eux
On s'est retrouvé où? Ni gauche ni droite. Dubi tot. Ndenge ba Congo balobaka nsaka mateshe. Otie na malanga, otie na nini, tout en vrac. Et yango wana ozomona ke mboka na biso olie kende avant, en avant, ezokozonga kaka sima. Pona nini? À cause de nos intellectuels. Makanisi na bango olie ba transmettre na bana makanisi ya malamu bango bazo désorienter bana lisusu na maloba texte komami boye même carte ya constitution mais bango bazo komema bango na ndenge moko ya bozoba bazo kotanga constitution selon humeur na ye. Wana ezali dépasse na mboka maye matani que enrôlement ya Félix Tshisekedi ngai moi c'est que je dis nous bango ouvertement que ce n'est pas azoko sala ba beba mingi parce que mutu Félix est résident libanda mboka. Ceux qui adresse na ye na limité, ils allaient adresse oyo, bayebi ke afandi na azofa na limité. Parce que yo esika yo ko s'enrôler, ils allaient esika oyo ya circonscription na yo. Ye azali élu ya Mbujimai. Ya boyi kokende ko s'enrôler na Mbujimai. Ya préféré on est à de l'obake non ndako na ngai adresse na ngai ezali na limité mais ya ke ina chango et comme il peut ça mubulu parce que tout le bakaka au bout ndenge son adresse normalement lui il est résident en Belgique parce que sa famille tout vit en Belgique soka lingaki soki bango soki seni azalaki vraiment na motema ya malamu ya kolobake bango moko ba homme politique balobaki ke diaspora il faut pas ça l'enrôlement paix il y a diaspora. Félix normalement il devait attendre jusqu'à ce que va enrôler diaspora. Et bango bazo ko sala didi bazo ko anticiper au komona papa koto e komina noté la diaspora mais bango déjà ba ki ko se faire enrôler mais au lieu na limité non esika ya adresse na ye ya ba parents parce que ndako wana oyo ekomana ni nini na bango kije na bango ya nini ezali résidence ya ndako ya famille Tshisekedi c'est là où il vit avivaka na changu te ozomona ke uzoba oyo bato aseni bazoko sala qui peut amener na ba complication ebele. Parce que mon par exemple, il y a vote. Pour y avoir sa candidature, je pouvais dire ceci. Je suis lobby que nous avons la candidature na Mbujimai. Base na circonscription électorale na ngai eza na Mbujimai. Ya ke ko pesa candidature na Mbujimai. A voter wa. Na Mbujimai ou na Kinshasa. Ososola.
biloko wana ozomona ke ekobenda ndondo. Na matali bandeko oyo bana oyo bautaki présenté par la police. Oui, ndeko Maziza olobi ya solo. Biso tobelelaki mingi awa tozobenda matoi na bakonzi ya mboka. Ke bawewa wana bazali basoda na bango. Mais bato baza omona biso ke on dirait toujours koloba aventure. Mais lelo ekomi barekrutaki kaka na kati ya bawewa na kati pe ya bato ya IDPS. Bango moko bato ya IDPS, oh, nous sommes parti politique de non-violence. Bongo bato wana oyo bango basoda bakangi parce que balobaki ke madame wana oyo ya marché central ezali règlement de compte kaka bango na bango batape perde. Mutu oyo baza kopresente balobi tombola loboko lakisa pota oyo zokaki na babali alakisi bamosusu baza kokende kanga bango na hôpital. Soko ozoki okosala nini okende hôpital bamédecin légiste bayebi ke oyo blessure eza par balle. Ozomona ke bazokende kokanga bango bamosusu na bopito. Mais biso awa na niveau ya internet bazokotondisa ezali makambo ya lokuta eza en complicité gouvernement moto azokosala. Non, yozomona yango wana moi d'après ngai na banalyse na ngai Félix a anticipé po ayebi ke mbeba ezali na connexion ezali kamwana sapu na IDPS. Yango wana ye akimaki mbango akei on akende se faire enrôler pour dire qu'il devient automatiquement candidat comme un président de la République, candidat à la présidence de la République. Ce qui m'a camboqué justice est comme on l'a délayé et comme que oh ils allaient règlement politique. Les mêmes techniques qu'a utilisé Katoumi. L'histoire continue et ça se répète. Alors, Papa Roger, comme Aziza, ce qui a na makanisi mususu akobakisa même. Merci Papa Roger Nazongisilo Malo. Merci. Merci, monsieur Denis Kakoka, monsieur Profa de Profa, Topesio Maluba, Nalumbangu Penza, s'il vous plaît. Merci, Papa Roger. Merci, Nabande Konoto, Petit Baïdé Nalambo. Ngai, eloko na Kolobami ezali que politiciens na biso, surtout ya opposition, baza batu moko bazali conscient, très conscient na tout ce qu'ils font. Basalaka makambo hasard te, basalaka makambo kaka na calcul, sachant que peuple congolais azali peuple moko un peu moins raisonnement ezaka penza na moi retard tala batemps ebele par exemple tozwi po bato comprendre que bacombattant baza batu bazali komene biso en bateau. Donc ozomona congolais ayaka moi retard si ntango komona ke tokomi na mur nde à réagir. Les opposants ils se disent en regardant les gens aux yeux que Kabila ne veut pas les élections. Kabila a sali tout élection salamate. Kabila a sali tout. Pourtant, bayebi ba États-Unis ni toleki
na ndenge ba compliqué vie na gouvernement auto comme la situation autre dans ngo pe yango bazo continuer na ngo yango ba koma ka soki par exemple les campagnes qui de bien ba kamati ndenge par exemple bazwa ki badibanga tango faut pas continuer badibanga yete allez ba compliqué tout deuxième dialogue continue que ça traîne entraînant comme ça toujours perdre de temps allez ce qui est élection il y a aussi la matin en décembre et ça la matin en décembre ils le font consciemment consciemment on dirait que parce que moi laboratoire ba yo kana que tout ça tout ça mobile bon par exemple soit élection sur la mité on va condamner le gouvernement et puis ba ko lokwa parti la biso pona bango bali ya élection te bango baniaka bango ba ko longwa to ko lobela ba pomba na biso ba ko longola bango to ya ozo mona bango notion ya ko sala ke élection salama to kende na ndenge ya normal non bango yango wana te yango mona ka ba utiliser ka ba peuple ba utiliser ka ba makambu tante ba compliquer makambu deuxième élection et deuxième dialogue si vous basez sur ba c'est quand même troisième dialogue tout ça c'est pour traîner en longueur comme ça quand on a un débat vous voyez Kabila ne veut pas partir Kabila ne veut pas donc pas tout le monde sans rigoler c'est sérieusement que Kabila ne veut pas rigoler ne veut pas partir en dedans bango n'est pas de traîner ma cambo en longueur donc on a que bazo utiliser naïveté à la population bazo utiliser pas il y a population entre temps na aide ya ba pomba na bango parce que crise auto za nango ya mbongo ya o ndenge mbongo ezokita ezali crise moko naturelle te ezali crise moko fabriquée quand ba peuple ba kotala te ba passe koti allez bango pe ba utiliser ba témoin na peuple pour epela mais entre temps ba éviter que il combat qui bazo combattre nani bazo combattre moto oyo ba yebi force na yetu donc biso congolais il faut to réfléchir ça un peu avant il y a pour soko mutalobi likambu oyoki après on réfléchir moi muke otala qu'est-ce qu'il veut dire derrière ça le dango yo kasen ko azolo ba plan B ba tu ba doma na moka normal le but plan B mais il fallait pas penser plan B c'est quoi plan B mais le plan B comme mon amour mais bateau ba ezalaki moi na bout na comprendre plan B na bango ezalaki plan B ya 5 ans ezalaki ni mais il y en a encore parce qu'il y a opposition oyo soki bazoko défendre basango mais okoloba oui en tout cas peut-être biso bato na erreur entre temps biso toza na erreur mais nga mpona ngai ce qui me epesanga kanda mingi ezali majorité. Quand on dit la majorité, mais c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui avez le monopole, disons, bino batu boza belé, bino batu boko fait sa voix. Mais opposition la biso et comment on fait sa voix entre temps qu'on va minorité. Pourquoi? Parce que on cède à tous leurs caprices. Makamozo tout bango ba ya caprice na bango. Kaka yango to to salela. Ils ont contaminé ti bato opposition yango moni bat lokola bazakari oh bope saka tshisekedi to ta calme bêtise banda lo ba wana kutu na chai pembeni nazako se prendre mais na chai pembeni parce que abasa batu Istanbul alo bakaza boule mais Istanbul parce que oko cha muté parce que charisme est la héréditaire charisme ya mutu est héréditaire ce qui papa n'a pas charisme ce n'est pas lui qui est charismatique charisme est ya mutu na mutu donc tu sais que la charisme mais charisme o ya yepe tu sais que les gens n'ont pas non charisme ana pe na mona kanga et ça ka ya koloba non ti ya tout pe non kaka non ngo pe ya mona ti le aza pe na ti non ti donc donc on a que ça vraiment a même ti politique moko mabe mais moi na ya to kanga ke ya aya na denge wana aya na babloko même l'okuta
ekoti tina kata famille tala mama na bango babiloko ake koloba kuna pays eboyi kozongisa ebembe ya mobali na ngatu tuta eloko kimbuta bandeke deja batravaux kimbuta bande deja batravaux toza komona kimbuta bandi batravaux na gombe bacaterpillar eye tuta mais nani ablokaki bango moko bato babloke et puis lelo oyo aya o mapapa na ngai mobali na ngai baniyo mais ozomona ke kokosa wana eza trop bas trop nayebi te na mindele mpona nini mindele mpe bakoma kozala facilement roule boye na makambo oyo eza komona na clair bango bato baza bato ya bainvestigation bamedia ya bainvestigation fale bayeba le fait que papa Tshisekedi azongaki te na mboka susu nango eza wana naasi bayebi ta bango kaka mais comme bango mpe basala bango balika bila te donc comme bayefolaka kaka bato kote kuni yango bazosala ndenge wana donc ozomona ke ndenge pendant babiloko oyo ya Saint South namoni lelo oyo nani ye olenga yango mpe akei soki na baeglise ekomi lokola poste moko donc bakende na eglise nzambe apesinga eza poste oyo te ke ya kosalela yango lofundu te eza poste kaka ya contrôle kaka oyo bango bakomisi yango lokola na bapesi ye poste soki ya ministère soki nini yango wana donc ozomona te biso bacongolais tokoma makambo nyonso kaka ntango déjà bana ya gardien soko asisi gardien bakomo bakele poudre donc ozomona eloko nyonso ya moke ezala ya ti ezala yango yo osala mpona pays mpona population ekomi bato mpe bakomi koya na bato ya famille na ye ndambe merci un de notre a été promis mais eza biloko wana po batika yango po batika mpe kolekisa yango na batelévision c'est banal eza kitoko te parce que soki natie yo na quelque part ezali mpona mboka ezali mpona peuple ezali mpona bato eza teke mpona famille na bino bayaka moto na biso tosepeli po on a choisi un de notre nini un congolais c'est tout nyonso wana yango ezokotisa batribalisme makambo oyo donc na allure oyo tozokende na ndenge baopposition bazokotia mobulu na mboka objectif soki 2030 oyo balobaka tokosala eloko te tokozala kaka toujours kaka mona kotala kaka mpe soki tokebi te tokolela lokola libi soki tokebi te lobaka po nzambe kote wana aépargna biso depuis 60 que mpona baorganisation esalama te mais soki kaka tocontinue kaka buzoba oyo tozosalaka soit tokolela lokola libi soit 2030 tokozala biso kaka na kotourne en rond kaka tokozala biso kaka kotourne en rond parce que tolingi koavance te batiaka bandi banga ye te boyeboy bakamati batie tibala ye te batia olengako ye te nani sikoyo batia nani sikoyo tokotia nani mutu nyonso te oyo batiaka kuna ale bango basedebase na ye mpona nini parce que politike oyo patriarche na bango apesa okota na gouvernement olongwe mais entre temps ye moko mpe bandeko na ye baza na kati kuna mais balongolaka bango te donc ozomona ke peuple congolais bazokomela to en bateau de gauche à droite tozokokende kaka tokende na gauche boye tokende na droite boye batata minene ozomona suki ya pembe mais compréhension eza te tozokoyeba te ke mboka oyo tozosakanela eza mboka ya biso tozona mboka mibale te tozaka na mboka moko to avance tokende na makambo na nini lokola oyo ndenge bapresente bato oyo ya UDPS bato mingi balobi yango ja bagene na bango mais comment est ce que bango bayebana ke sikoyo tokoma pene na service secret moko ya mwa makasi tokoma na mwa service secret moko makasi ndenge eza wana bamakambo ya bakatumbi nani gouvernement ya biso ayebi yango très bien yango nayeba kowakotikala korona ayebi bayebi makambo na ye très bien bayebi eloko totu oyo elekaka très bien kabila econnaît le Congo comme sa poche ayebi yango très bien
Ayebi, qu'est-ce qui se passe à droite, qu'est-ce qui se passe à gauche, qu'est-ce qui se passe au centre. Pourquoi, après ce discours, il y a 30 juin, Arabi qui est malade. Entre temps, le lendemain, à qu'est-ce qu'il a dit, il n'était pas malade. Mais il y a dit pourquoi. Mais moi, je sais qu'il y avait quelque chose. Il a évité quelque chose. Il a quand même des bateaux, entourés. Par exemple, on a intelligence, on a service d'intelligence, on a makasi. Yango tozomona mikolo yo na zando na wapi na matonge soko wapi mobulu. Mais tout ça, il s'attaque à quelque chose que même Mundela kokati yango. Yango no moni baduto tout wo ba ko s'attaquer na Congo, ils seront anéantis. Donc ba ko kokate kakande Nzambe a lâché biso wande mais soki ils seront anéantis parce que bakomi kosakana na mboka yango ya Congo na bato okuto ayebi ke azoloba kabila dégage so batie esika wana moko kaka maside kolobina ye wana parce que Congo ce n'est pas n'importe quel pays. Congo eza mboka ya kosakana na moto eza bamboka lokola ya mikene kelo kola ba Sénégal te eza bamboka ya mikene kelo kola ba Rwanda te bamboka ya oyo ya mikene non. Congo eza munene 4 pour la France 80 pour la Belgique. Il faut pas que la respect na Congolais bato oyo balinga kopesa bamiti na mboka lokola Congo oyo mamoyo bakenda kobwaka na député européenne wana oyo ya Italie wana il faut na respect bamindele kuti bazokotela Congo ye azoboma Congo tout ça bango tout wana il faut suivre la loi disons rigueur ya Nzambe parce que Nzambe ye moko sikoyo nde akomi sikoyo orégir makambo na Congo parce que trop c'est trop ndenge papa Madiz alobi trop c'est trop bakokosakana na bato bazwa oyo boye balongoli bazwa oyo boye balongoli bosikoyo nani bakozwa oyo soki bokosakila na ye eza normal te wana eza kozongisa mboka kaka nsima parce que lokwa sikoyo même le fait par exemple ya kokotisa badiaspora na kati ya makambo ya processus ya enrôlement oyo nyonso eza kaka bayebi ke eza grand boulot parce que Congolais il est partout dans le monde bayebi ke eza grand boulot ekoretarde baéchéance mais balebi tokosala comme ça ntango bakoka te akote oloba voilà c'est un crime contre la constitution donc il faut démissionner bango mona bango bayebaka démission il y a pas de démission le président sortant akoya ntango akobima ntango oyo akokota bakoélire ye donc bapense kutu na démission te mais entre temps bango nde bato basalaka babiloko wana oyo akosalaka bakompelaka biso bakompelaka gouvernement mais sikoyo mabe nde gouvernement il avale tout lokola sikoyo bazokende balobi ke bakende na débat pour le peuple ça va badisa okolo bango bakende na débat pour le peuple mais référendum out mais sikoyo référendum donc ça veut dire que bolongoli mpena peuple bolongoli botie peuple na prison ale bino nde boke bokabola bato na bino mutu na mutu soki azwi ale après ale peuple ntango azokolela bayesi kolela tuzoota peuple azokolela peuple aza na boye peuple mais bolongolaki ye peuple akeki vote bato na ye oyo ye alingaki bino bolingi bakende kovote balivrere ya bajournal ya nature tout ça wana après eza kitoko te donc ozomona ke totika kosakana na mboka wana parce que ça commence vraiment à énerver parce que faut bakambo ekosalama mpona mboka okende liboso lokola sikoyo baki kosala bake mwanaka mpona bango na fai wana tout ça est retardé baélection pourquoi soko balingi élection pourquoi bakotia mobutu po batika makambo esalama basala baenrôlement et puis baenrôlement oyo tozosala lelo eza kombo ya enrôlement kaka mais eza nango kaka recensement parce que bazoloba karte oyo kozwa yango kaka identité donc ozomona ke recensement oyo bato bakufaki le 19 moko boye quelque part naba po bafete soko banini badécembre soki totikaka recensement wana esalamaka mbe lelo esesila
mais lelo makambo ese koma na mopepele mais babomisa bato kuna batelema na babalabala sikoyo yango kaka tokosala sikoyo pourquoi bandimi yango bale puisque même bana batesa baza na role baza kokomplike biso kaka mpona nyonso wana etraine na longueur comme ça baya na bavile na bango bonga na landaka ntango akameka pasoke badeba ya basila mana kultura ya surtout oyo sample soki sample na motuba ya moko bangani bazotia mobulu entretemps bosoka bake bato bazokolia te bato baza na nzala tika bosala bavile morte wana siko mpona koboma tumboka bosala bavile morte bosala banini la ville morte na Congo nayebi te ville morte nini oyo epeya eza te est-ce qu'on peut faire des erreurs en répétition donc osali erreur moko lelo lobi pendant 10 ans osalaka erreur moko mais soko osali eloko moko omoni yango eza malamu te tika yango lelo soko toza na pasi lelo na mboka eza mpona baville morte bango basalaki lere ya mobutu na babinyani yango mozekomisa biso na moins 0 kabila ya donc na moins 0 tikokomata mwa moke balingi tu baya na même système oyo ezosaki tu na moins 0 tozonga tusu nga nango bakolinga yango oyo bakolinga yango donc baza na bango na bazwa leson te na mutu ke bato oyo basi babungise biso mwa mingi tika biso tosala nani ndenge mosusu epuis mpona kotumisa ndenge kaka bato balobaka ke gouvernement asalaka aza misala te awa na poto ndenge toalia awa boye biloko nyonso tu oyo esalamaka awa ezalaka ya gouvernement te eza na baprivé bato bazobima na baklasse mais bino bokokomplike bato bazolinga oyo ya koinvestir ndenge nani pardon a dit elobi ke l'investisseur a peur de bruit de botte bon yo olingi kotia mobulu ale investisseur tanga okima na ye après lobi kuna o kabila asalaka mosala te toza na eloko te toza na boye te période moko bakomaki kolite mpona babongisa kuna il y avait des gens qui allaient couper les câbles électriques justement mpona kosala nini mpona kaka kokondamne gouvernement donc tozomona motema ya mabe oyo kongolais akomi nango na mauvaise foi oyo kongolais akomi nango eza un peu il faut kaka javel donc faut javel mitu ya bato nyonso peut-être mwa fuye ezonga susu ndenge ya pere ya brise po bato bazonga na mwa bien parce que bapeti bakomi na Congo meme awa na poto awa ndenge tolandaki na makambo ya baconseil oyo bato mosusu okende buka kamba bagardien mboka ya bato kobanga te kwa nini parce que laxisme ezali laxisme yango mpe ekomi tina bamboka kuna moto akosala mabe lokola bato wewo bakangi bango wana bacommanditaire bazalana te mais bazali mais bacommanditaire baza te bafala na bandako na bango bana na bana na bango mais bapeti oyo bakosufrir bapeti oyo batindaki bango donc ozomona ke eza pasi mingi vraiment papa Roger eza pasi makambo oyo mais ezalaka nzambe kaka moto akosalisa biso un jour merci papa Roger. Merci, monsieur Profa, de Profa. Alors, Natango yo mituna ezalité côté à boîte. Na baluki e pa ya monsieur Pierre Maza. Monsieur Pierre Maziza, lokola mituna ezalité na pesi obongo maloba. En attendant tout la sogi bande ko mosusu ba ko mituna sogi mituna ezalité. Tango ko si intervention na yonde na koleka na ko pesa bande ko monde la fin po ete tokende ko kanga masolo na biso ya butu ya lelo. Maloba ezalé pa na yo monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Nalandi vraiment bandeko na bokebi. Vraiment na sepeli na ba intervention na bango parce que ndenge na lobaki ezali sujet que oyo biso to ko développer et logo na bango. Ya solo makambo oyo ezokoleka na mboka na biso ezoko inquiéter biso mingi parce que ennemi ya congolais ezali kaka congolais ye moko. Ndeko profa de profa aye koloba lisusu aye ko appuyer makambo oyo na lobi
ya makambo ya ba investisseur ngape na lobby na makambo oyo ya tourisme na lobby ke batala malamu mbongo ekota na mboka à partir parce que lokola ba touriste bazonga nanu te côté ya est kuna oyo babanda okende kotala ba parc ba makambo ebele moi tourisme oyo ya muke ya bandeko oyo bazali banda ndenge bayaka na mboka moi apport wana pas minimiser yango te ça fait un plus ndenge to monaka a bafuti batu moi mbongo ekoti en circulation c'est la même chose ndenge batu oyo bautaka mikili ya poto bayaka na Congo bakotisaka ils injectent sur le marché moi ba devise wana pe esalaka malamu mpona économie ya Congo po lelo soki bozwi ndenge biso tozali ebele ba évaluaka à 7 millions mais 7 millions wana bo calculer nanu ke soki congolais nyonso azwi occasion ya koya sur le 7 millions wana ayene fiske na 1000 et copé ça combien to komi déjà na ba milliards donc ba konzi ya mboka batala makambo oyo etali ba congolais awa ba mboka mususu okomona kokende par exemple États-Unis c'est de Belgique États-Unis c'est moins cher par rapport à la Kolongwa Belgique kokende Congo et puis na kati ya mboka actuellement même entre provinces Kolongwa Kinshasa kokende Lubumbashi un aller-retour approche facilement le coût il y a transport Paris Kinshasa bakonzi pe batala comment voulez-vous que mutu alongwe awa akomi Kinshasa azana famille na Lubumbashi afuta vraiment ticket lisusu neti ke ye mutu azozonga poto donc ba coût exorbitant wana ba essayer kotala parce que lelo nous parlons de cette crise là mais il faut trouver ma solution ya crise wana ok ina port ya Matadi na yoki ke on en parle mais ba lo bakaka koloba te ko ba tia yango en pratique ba oyo nyonso bakoki kozala na porte pour percevoir ba taxe ba makambo ebele balongola bango carrément et que biso ndenge mutu azali boye qu'on publie ba publier que eloko boye soki yo komi na port basengi yo kofuta te et que qu'il y ait ba tia mutu wana pona kokende nani oyo azalaka ministre pona ko contrôler ba fuite oyo ndenge ezali et souvent cet argent là ekomaka na kesi ya l'état te on le paye sur place mutu azui atie na poche na pokwa ake komela nango masanga mais comment voulez-vous que économie ya mboka est avancée ba investisseur bakoya botungisi bango awa ezali ba makambo oyo ya SADC ba makambo ini wana ça ne fonctionne pas et fonctionnera te donc mboka na biso climat ya ba faire oyo bino bolingi yango nde ematisaka économie ya mboka mutu nyonso akozala na souci tobelela que le gouvernement congolais puisse acheter ne fût-ce que navire moko soki nini wana te ezali que ba afretaka pe ba navire de façon que ba produit pe oyo ya mboka na biso ebimaka ezoko apporter ba devise bokende neti mboka neti Matadi mboka ekufa les hommes riches na Matadi ezalaki ba commandant
bamarin oyo bazokoya na mwa babiloko oyo ezokosoulage bato. Mais lelo commerce wana ekoma parfois na bamarin ya bamboka bapaya. Bango nde bakomi kokotisa mwa babilokos. Mboka na biso eloko ezokoboma. Chef de l'État atala makambo wana. Soki ba oyo baza na se na ye balobelaka ye te. Soki azwi ngonga ya kolanda biso batala nano ba dossier wana. Ezoko créer ba climat ya mabe ke ba congolais ya diaspora bazala bien accueillis parce que ils apportent en plus batika ba tracasserie. Ba tracasserie wana ne nous apporte rien. Alors que ba oyo bazoko bima na devise bazo bima nango diaspora bazonga kana poto maboko pamba. Ils dépensent tout na nini wana. Mais ba député ba autorité okoyoka na libenga 10 000 na Western Union asi abwa kipe 5 000 azobima na 15 000 salaire mobile. Azobima na 15 000 salaire mobimba. Asia mibwa kelaki 5 000 na Western Union. Oyo ye akoya kozwa soki akomi na pona libenga che 10 000. Bakomi komela ba whisky nini awa na poto devise ezokobima. Muke oyo biso tozoko mema. Ezoko soulager économie ya mboka te parce que ba fuite ya ba capitaux ezali ebele. Batala nanu ba dossier wana. Pona nini ciment ezouta Angola ezokota Congo. Différence nini entre Angola na biso? Différence nini biso nyonso na mabele ya Afrique na Congo donc toza na Afrique centrale. Mais Angola ateka moins cher, bino boteka ka cher alors que bozoko produire sur place. Pona nini ba facteur wana pona nini mutu wana akopesa raison na ye alobi ba taxe eleki ebele. Mais ba taxe wana est-ce que ezoko bongisa économie ya mboka ou ezoko détruire économie ya mboka? Lelo a monnaie ba dévaluer. Bazoko dévaluer ezali plus spéculation pour le climat politique que sur le plan économique. Et sur le plan économique, peut ezali que production de l'eau, matière première et tititalo. Mais ma variété, auto-variaka, ma production, qu'on ne se base pas sur le minerai seulement. L'agriculture. L'agriculture. Bokolinga bosala, que Kinshasa, moi malamu, moi masangu, et monana, a des oppositions à organiser pillage. Babouki, Batouana, Olazalaki na moi fond, ata parfois il y a 2000, à 8 mois quota, bazong ici à 0. Elle bazong ici à 0 ana, akolila mwana na yaza na poto, ah, ngaya mbongwe kwei, bayaki kopiye ngai. Mais mwana na yawa na poto, mwana ngo combattant. Combattant. Azo, donc, kanda wana pe lisusu, et comme lisusu kaka, na mitu ya bakonzi. Alors que azo yebate, kaka, bapel oyo bango basalaka awa, ke a, bobi mana balabala, ya ngonde, ezoko boma pe mboka. Donc, avant biso to poser ba acte, réfléchissons. Acte wana, ezoko mema biso wapi. Avant to sala appel que mutu abimana balabala. Bobanga te ko bimana balabala. La police ezaliwa. Monsieur Pierre. Oui, Papa Roger. Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, na kosenga na yo soki osilisi koloba okoka kopesa bandeko mosusu maloba po ete na uti komona ezali na mwa bandeko mosusu bazali kote ya boîte ou bazali kolinga ko attaquer radio. Alors yangana tozali ko contrôler soki omoni ete osisi oli ya kopesa nga maloba pesa mbala moko kote kuna po ete nazali ko surveiller ba appareil kote yo po ete mwa mo nungu pe mobulu elingi ko banda. Maloba zongi epai na yo s'il vous plaît.
Merci Papa Roger. Nakanisi bandeko bino moko bozo komona. Soki tozo koloba vérité et komi ko sala ke ba koma ko porter biso ba attaque. Ba koma ko porter biso ba attaque. Vraiment biso ba congolais il faut to zalape mayele, to réfléchissaka. To réfléchissaka po mboka wana ezali ya biso. To belelaki awa. Nakanisi bandeko bayokaki ndenge to belelaki même ba makambo oyo ya ba église. Église jouaka rôle te oyo église na biso ezoko jouer. Et jouaka église même awa na poto surtout na mboka Allemagne oyo ngana yebi mwa ndambu ata yo ngunda soki okimi na église ozala na religion mususu église eko protéger yo mais oyo ya biso église ekoma neti parti politique ekoma neti parti politique église ekoma ko programmer na ba marche na ba pillage na ba action église est programmée action nanu na mona yango te ata na mboka oyo ya Rome ndenge ezalaka wana même ba manifestation na Rome wana okomona ke manifestation et eza ya ndenge mususu olelo église ndenge bazokoloba wana na bango tout semble facile mais na bango moko il y a des choses oyo ezali peu difficile pour lelo ba mibeko na bango eloba ke soki okokisi 75 ans ozwi pension soki oza évêque ozwi pension mais mosengo asa na mbula boni ce n'est pas facile ya kopuna mokonzi que ça soit na église que ça soit na nino même na ba parti politique oyo ya opposition donc eloko nyonso eloba na Swahili tokende nango pole pole towelisa te polelo oyo azokolinga akoma mokonzi ya mboka mobimba bien sûr ata o diriger province on a dirigé qui province ya Katanga donc batu mususu bakomi komona yango neti jeu kozala mokonzi oyo akomi lelo oyo aza lelo toloba aza na expérience wana malamu a partager yango na oyo akoya kozwa ebonga successeur na ye a partager alobi tala keba eloko boye mboka oyo ndenge ozali wana tala boye ba difficulté oyo biso tozana yango mais yo oya kokota ngulu bolingaka chaque fois mboka na biso to bandela zéro ngai na lobaka yango Jean-Pierre Bemba yende mutabandaki kota la finance abima na combien RIE ayaki n'exil il est sorti avec combien pour ye oyo a remplacé qui ye aye kokuta kaka bureau ce qui a memaki na ba document ce qui a memaki na ba contrat nani akoyeba mais imagine
Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotuna nga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel Avez raison Aïe yango ya bien Keba Jojo Kantiaba Isiangu Sakweno Josa Mwanza Pangi tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha President Bolise tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, tu sens ça et ça Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Folomona Ebwe Bunali Tamba Adiansi mokongwa koba Sardine Kolo Mamalantu Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Papitolas André les Sapoutiers Adas Kimabita Alain Jabba et Fidé de Fer Yari Kilumbu Peka Bango Bigoko Ko Salut sa sœur Nono Makandila Fier Jean-René Tuzolane
Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelwanga Osanga Hubert Betamona Kati Betamona émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino babande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bokozwi na bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.